bandeko ba bolingo na pesi bino mbote na komona Yesu Masia na tongo lelo na sengo penza kozala elongo na bino lelo tokolobela likambo etali Ephésiens 3:20. Ephésiens 3:20 na biso ke soki tosengi nzambe akoki kosala ya minene na kati na biso po aza na nguya ya makasi na kati na biso. Alors yango wana bandeko tango tozolamuka na tongo toza na ba projet toza na bosenga esengeli tozala na kondima esengeli tomona koleka oyo tozomona na kati ya situation toza nango parce que nzambe asalaka koleka oyo toza nango na kati ya situation tomona musika koleka to se limiter te oloba te ke eloko nga na moni wana ezokute disons $500 ngai naza na kaka na $100 te zana kondima travailler ndeko na ngai travailler makasi zana kondima ke nzambe akosala koleka wana mais alingi amona eloko nini oza na capacité ya kotia na mesa ya offrir. Alors to se limiter te toza na kondima to abandonner te to continuer kosala o toza nango vision to continuer kondimela ke Yesu na biso aza na capacité ke nguya na kati na biso eko bouger bangomba po biso toza na kondima ta muke ye eko bouger bangomba na bomoi na biso yango wana lokwa toza na nguya na kati na biso to banga te ata mupepe ezali ata mbonge ezali ndeko na ngai yeba te nzambe nde aza molongisi na yo. Alors yo poza molongi nzambe yeba kopambola bino to mona lisusu lobi na tongo.